Donc soit ce qu'on va le labadi. Ah non, on va le faire foufou. Donc faut non ça là, mon père va m'appeler ça là. Ah, d'ailleurs mais ça on va m'oumaner ça la souper. Donc là, professionnel, va faire moumana et bien il sauter. Donc on va venir pas professionnel. Donc il faut vraiment. Maintenant souvent ndenge otigini ni polele bo mabete. Te na otini kango po e komida ko sa mo ko jika ya ona tiki o bo kuna la bien. Voilà ce que la plané. Ouais, là. Non. Bonjour, bonsoir, chers internautes de YouTube et à ce podcast en tout cas. Un grand merci à vous, internautes Nabiso, na confiance pour vous présenter en tout cas vraiment merci. Et na nenga bota la vraiment émission na ko bandeli tina suka vraiment ba commentaire na bino ba j'aime na bino surtout bon que vraiment pour s'abonner massivement na chaîne no bolinga makasi ya biso podcast en tout cas ne ba bino kaka chaîne za yanga ya yo ya biso banso et ba kongo mani kaka nenga za la quant à moi votre humble serviteur Watakin Fatata le lion de la presse congolaise autrement dit appelé Exode 1414 na ebongo lisusu liboso na bino donc na sima caméra na zana ndeko José Mungu liso nzambe mona tchangu kaka yene na benga kaye. Un grand merci à vous et pour cette belle image kaka ndenge zalaka. Voilà, chers internautes, tel YouTube ya biso podcast lelo toza bongo awa na commune na Masina na quartier Boba et siko wapi na yebongo ko sala découverte te mais na yebongo ko lakisa bino ko beta pe lisolo na garçon oyo asala ka impact na idéologie koto ya malewa mwana mobali masala ka malewa na ils ont vraiment un impact na idéologie donc ils ont vraiment na moto na boulevard no bika boya tikanga pa beda chou ko kita pe na mbala mo ka ndenge zala ka sans plus tarder to kende ba concept na kopesa pe bo bayaya c'est ils ont bon exemple à suivre. Banoko basala ke loko te bavanda kaka tolanda pour masoko ebi olamo ko sape mo loko mo pe boye ko sala pe bien ndeto moni lelo mingi vraiment ba détail belo to kozonga pa na yemo kaka ndenge zala ka ndeko je sais mu to ko ba bomisaka to sola nan ndeko nai voilà beda chou bonjour tu es là yo hein. Et là, donc voilà. Voilà ma planine moi. Le lot va plaisir bébé. Ah, ouais aussi bien les amis. Ah ils a poso dendo mi kongo na quiz. Koto na moto. OK, servi nos clients comme ça to me que nom qui consola. Voilà car ndenge ndeko tu expliquer tout le monde a déjà donc ba poseza wana et puis tout le monde a bongo Mikongo, Dendo, et puis vraiment des registres qu'on pousse à la côté dans zone nous pena et kotoko. Maman, y a vite fait. Donc voilà, maman passe à côté, maman pas à côté. Kota maman kota. Tout le monde vous avez pas tenir bien organisé hein. Non, bien organisé vraiment. Oh maman ça va les amis. Tu fais un manioko to. Ah. Donc bino tu à la carte ya restaurant ya beda chou. Bon ça ça na Argentine bino. Alors quand jamais. Pour mon boss me souba la méchant fort. OK, merci maman. Le quoi la banine en mingi na yo maman sikoyo deko kamwa parce que ba te belé vraiment bazoka ba moni que non comment un garçon sali pené loko pené ya boye likaniswana nanu take maman ndo moni chaîne bo sala biloko ne ya boye okolo bande sindene comme on encourage que les jeunes garçons nous soient fandi kaka pour nous ça moi c'est moi bani kana ba nous soient fandi na ba point ba ça ba n'importe quoi ba singa ba pesanga pour créer pe moi eloko no mo faut ko créer pour y pas créer puis ya mo pas ta fait pesi lelo ekomi mutana ndala koti alemo eloko aleli mama ya soulager ki makambo na yo pe ça penser que ba jeunes ba ça ba n'importe quoi ko senga ko senga za pena mais ce ko créer mo eloko no mo ta beda chuna biso oko se retrouver na. OK, merci beaucoup maman. Là to sur la sous to sur la tamoko ndeko Jésus opousa na pena pas bossa beda chou
Pas boss Abeda Chou. Bonjour. Voilà. Boss. Bonjour boss. Bonjour. Ah. Patron. Neni go. Kimezali. Tu as le caméra on ba caméra. Ah, na kamwe makasi. Il est quel ngana yebe kutenke buko ya briske bu. Ah, kasi succès na yo. Yango tindi biso vraiment to kita awa. To beta masolo car n'examen mais avant tout ta ba détail mususu. Le gars le to peut kuto pe en plein service. Oh ça les anonymes ko ko speaker biso na mama o ezanini. O ezadongo no sa dongo na mbisa okauka. Ah. Dongo na mbisa okauka. Parce que ça la ndenge ni. To kisana nu dongo to ndenge ni. To sombaka dongo na winti. Oponika e bien. Oyo kati yango sokola ngo olongoli mitu nango. Okati yango nde na chena sani bien. Avant na chango na bandula mona osokola ngo lisusu. Na che wi na moto, na zui be piste na nganya so matungulu, ba tomate na kati na chena wi na kalinga ngo. Tango e kalinga mo na zui pe dongo na chena kati. Na kalinga ngo na dongo tango e bela na moni ke ze esili na zui biso ka pe na tie. So ka tona o chena ba simo mainda, na timo mungwa, apu na tika ngo ituka. Alors c'est que tout le monde en vraiment n'engo sala ngo. Bon mon andi na sala ngo. Voilà, cher en tout cas restez branchés, donc restez branchés. Total parce que le mingi venait te côté la Abeda Chou. Voilà ce que c'est maniba dive pour l'ampung. Ah fufunde na obalusa. Ah. Ouais, il a plein de services donc bozora rager. Donc yemo venant côté abuga la raté moi zo sala mama et tout côté kuna to moni bato engagé pe ba ça. Donc c'est ce qu'on balo la badi. Ah non, balo ça foufou. So foufou on pas non ça là, on peut mon ba erreur ba mbuma pe ça là. Ah, d'ailleurs mais ça non ba mbuma ne ça la souté. To da ba professionnel, ba fo mbuma na et des bisoté. D'abord comment ba professionnel. Donc dit pro vraiment. Maintenant suivant ndenge otiki nini polele boy mabete. Te na opini kango po e komida. Ko sa mwa kozika ya ona chiki ngo boy pona lande na bien. Voilà ce que tu as plané. Ouais, ça pona madesu. Nga na sa sauce nango. Na chiki ona bongo pona. Ah, donc c'est la faute quand on a ouvert. Ah, bien ça vert à ma casse. OK. Ah. Ba divers, c'est quoi bana tongo parce que tu as 10 heures. Oh, quand tu as m'sungo lambi déjà. Oh, 4e jour fufu m'su déjà ça na terme. Oh, 4e. Oh, 4e jour. Ah, d'abord qu'on pas tout ça la balabala. Ce bon qui m'a bruit. Bon tenir biso rigueur donc voilà. Bon si on a vraiment yemo quoi ça on a Abeda Chou. Et azo balo là vraiment bino bozo mon a impact na idéologie. Donc voilà, quand on a beaucoup na raté. Après que to ta question mususu. Le quoi te ko ba mingi pena marambia elubu. D'abord mon a pena nenga zo sala vraiment et puis to ko ta skola ba question. Voilà. Ah, nzunga munene boy tamo sala pe mukongo passe. Donc le quoi déjà bon message déjà sala langue sur l'autre. Ah. Bon ça va concentrer moi le balo ba trop exact. Donc voilà. Donc déjà au 4e zoom. Au 4e zoom. Ah, le bosso déjà ba noko ba vidéo déjà. Ah. Donc c'est biso koto vena to arrêter to kuta vena ba dive vidéo déjà. To ngato damjang ta. Alors ce que ah, total nenga tsaka ngo. Voilà. Ce que quoi nini ka préférer ça na chasser. La chasser ça va bien pour protéger ngo. Tant on tient la chasser boti ate vanity ba 12 heures et ça ka moto pe ça bien que so tient thermos boy comme a poso pe si la moto no ki mais la chasser ça ka na moto. OK. Pe e ma poso te attends d'aller 13 heures mon on regarde ko la bisiko. OK, yango tsango na sachet hein. Ah, voilà. Siko debout na mon abo on a comme tonne.
Oh, moi 500. Donc, il va aller 1000 francs. Ben là, je me suis allé à 6 boules bazali. Balia ka bazali. Ah. Ndesi na moi d'ailleurs cameraman na zara ya wa. Je sais mungu. Il y a 85 boules. Bon, je malamba. Wala ngangala ngai. Il a habité ça combien tata 18 boules na habité. Donc voilà, donc c'est un truc il y a féliciter vraiment et puis il y a boire que les premiers ba flair. Donc voilà, moi donc mon komobali alors ça la vraiment le moko pena o za ki non belé ba yo ki la kango soni ba noko belé surtout qu'il est là vraiment. Mais biso to kiti sur le terrain tout le monde vraiment de questionner alors ça là. Tu écoutes pena en plein service voilà ba des thèmes surtout ba question surtout côté après tout moi pena donc total la pena nengi alamba. Nengi vraiment alamba donc voilà. Parce que côté tout le monde déjà pour nous na ma de ce truc abele tu vas non bele balela pe plan balela plan pour na ma de so balinga ngo makasi surtout photo so yango ezate oteka bien te faut ka pona ma de donc so que ça pena te ma trop po yango ile mana nyonso yango atala fufu na loso na kwanga yango ekipate OK. Siko oyo eza nzungu ya suka to zo rebandela susu kolamba su badi to lamba no boy to permisi mo boy je dis na ta ba 16h pour na te gati ba 22h na ka ti 22h OK wanga ba ya ba client ba zo ya ka belé surtout bana moto Oui. Ça pour nous me bongo nini pe osala yango pe trop loso loso ezali loso na osala loso ezali wana peza wana no sala wana te na bandi wana ozela so elo mo ekita mais koto siko ndongo monela ba client na koto entre loso na badi nini vraiment kenda mbango yo kenda fufu mteke na mbango wana banda na fufu ba kala baze bele wow donc badi vene mteke na bena mbango loso moi malé mais fufu pena rapide OK. Osama kuna mode non te beli kwa so pesa non te fumbo ezali
beda siko o so sani o na ota matungulu na okalinga matungulu mpona cha pona madesu ah o so tsara pona madesu OK pour moi be ba ozela ngo na mona ba Rachel ba tonton Polo maman Phili donc ba ozela vraiment pona madesu ndo lobi que ça a un impact na idéologie côté donc voilà na porte da wana tu sosi ya matungulu na kata wana nde ya nini yo ya pona madesu OK continue bandembi voilà mais à l'époque là so maman tsebo so que leli tsalalala to gangi biso na so abeda so na mona leli ta nga mafuta na ngeze bien elela limité mafuta na ngeze donc ça bon so za mabe eleli elela bien oh ya bien elela penate fulo mona so pa ntina moto OK OK so kota ma débloqué on a j'ai déjà match TikTok madesu de beli na mo donc ça ka moi il peut kanga même makasi saka na rate ba mama bakosa o nga mama Naomi Kalunga bakosa vraiment tala siko yemo bena beda shuninga sala systématique et puis ça pena inundu sabana moto so batamboli ba dendi ba mutango fonga ba lokwa cho de chapement beti 85 boula fufuna madeso 500 batele moi pour 500 bénéfice à pilipili à 2000 et ça déjà donc voilà Pesa. Fungwa 1000 francs là, comme ça 500. Thompson yes. Dose la Thompson. This one is full. Na wasko lungo tango voilà, mon basala sauce pour na madesu. Voilà. So nezo na moto boy ko ça fait combien de minutes pour ebe la mamo kitango? Boy tira na wata 10 minutes ka. So ba mafuta mélanger na mai ici. Kuna madesu de ebe nango. Mafuta pe na kalinga ngo. Itera isangana ka. OK. Isangani après ebe nango. Donc tout le monde a na parler même pas moi comment une expérience. Ndesinga ko tata de bikola mungwa. Mungwa na bakisaka ndampo na cheda na madesu pondu nde na cheda na mtende na sangisa ngo. Na baksinda mpona eko. Voilà, donc bon compagne, il est en plein service. Et azo koto azo lamba, koto azo teka. Donc voilà. Quelques détails, là on va parler ça après. Question d'addition, là on va parler ça après. Mais le quoi, tout ça, comment il est en train de préparer
la nourriture pour servir la population à côté balela écoute nenga mabe azana succès et il s'appelle Abedachur Kenda. Donc voilà. Thompson est coquine au boto kalinga ngona. Vous avez plus au tché to kalinga na au pouvoir bo c'est l'ambition bé. Thompson. Thompson na bana onde. Abeda chutamo ba moto pesa la fima bena mutema. Ah tumelaka ba milike belé kaka. Donc ça aussi so meli. Ah masanga pomela. Te ngamela masanga te. Ah yo boka na hote hein. OK. Parce que où là na hote ça ni. Oh ya poisson. Nga ba nukalinga poisson. Akalinga poisson. Mama pe to ko mona pe sima. To ko solola na ye. To mona ka ya zo sala poisson kuna. Donc toujours quand la carte kaka ya une systématique ya kini quoi. Donc voilà. Wana za ba ingrédients oh ba ingrédients na biso. Ni na ochanga. OK. Donc soya ngo ezate ma trop. Ya on peut ça poisson goût. On appelle ça poisson goût. So na bongo na ba mungu nyonso tu ça déjà na kati. To sala ngo to be ngo ka sauce marinade to sangisa ba ingrédients nyonso mbala moko. Sauce nini? To sauce marinade. Sauce marinade. On est ensemble. Ensemble ba ingrédients auto tana belo na biso to lamba. To sangisi mo matungulu, poivron, ndembi, ayi o sangisa ngo tout yango, o tyango na mwa huile ndam. Tango so pana biloko o benga wana sai sauce marinade de na tena biloko na nga. Allez, est ensemble nyonso neto benga ngo bon sauce marinade. Est-ce que la restaurant super ça la sauce marinade déjà la rappel. On a évité. On est d'accord que kende lia koto Abedachur, kende pelia koto ça différence. Kebo le kalibu mona stade de Martyr na match à Léopard au Sambe koto na stade de Martyr que tola tes à la racheter. OK nengeni. Donc, on a demandé ce qu'on est quelques minutes. Pour avoir la masse à côté, mon réseau qui est le rôle à le quoi chevalier. Maman, c'est pas ça, toujours la patience pour nous. C'est côté aux appels, c'est une idéologie. Il y a un homme qui a un succès côté. Est-ce que comment appelle pourquoi? Et souvent on va 16h, 15h ici là. On a besoin de combien midi à bana moto bango tout bana. Das ko to ko na ni. Dendo Abedachur. Oui, expliquez nous balandi bala na na ministre oyo. Mi Congo o formé za rien ni. Mi Congo. Il a mi Congo soso. Mi Congo soso. Oh c'est qui bo c'est que mona mi Congo ndekete. Te za mi Congo soso ata so lia mo za gwa bi sa mi Congo soso la o ba bete. So lia mo za ka gu. Eza na buka lo kwa soso ka. Comme yo gushi bo ndenge ni.
rouge ezaka bengade totia yango kaka yango echange oka mwa couleur kaka po couleur motu ebenda mwa présentation nango nde eza mwa rouge boya bien kende ezalaka couleur nango apembe wana so otumbi yango esalaka bien mpenza te maintenant lokola eza banini na formole otokisa ozwa ata kotokisa yango totokisa yango kaka mwa moke apres totia yango na nini totumba ok so otokisa yango te ezalaka mabe misusu mpe batokisaka na bango te so otie no bavinaigre bepice mosusu wa bien elanga seno kaka bepice oyo otya na kati ya biloko na yo bepice mosusu otya yango boye ate eloko eza makasi kolembisa yango mpe mbala moko otumbi mbala moko mosusu otie te omona otumbi yango bongo biloko ebi mabe ekuba maintenant ezaka goût ekochange te parce que tomona esangani bongo na poso ya porc et puis tozomona bongo na dendo esika moko goût ekochange te goût echange te ndesi dendo ezalaka na goût kaka ya dendo dendo ezalaka na goût nango eloko na eloko ezalaka goût nango ok voilà le modèle liboso ya mesa déjà plein à craquer pour servir bango déjà voilà bamisusu seke baozela baposo bango baosela poisson wana mpona madesu donc moya bakende te po ayeke place mosusu akende eza te donc il faut avoir beaucoup de patience bandeko bopatiente kaka toza na vacances mais tozomona déjà bato baza ebele et puis soki nde tobaoka bientôt la rentrée scolaire bana bazosonga deya chik koto mpe impact ezalaka so chik ezongi ezalaka nango mpo ekole mpe yango ezala ngambu na nga ok mwa bana ya classe ntango bayaka marché ekoma nango mwa pepele ekoma nango bien madesu voilà tout le monde a bel choix alingi baservi bacliente na ye na baclient na ye kaka ndenge ezalaka mpeke impact na idéologie voilà wana ma deblo wana ma deblo osombani polo madesu mwa toteka maboko machine lokola kaka barobo oyo ezalaka na bralema na nini mbisi na te beli acha pilipili bébé mi c'est sûr hein mi c'est sûr hein yo so mani bébé mi c'est sûr osoma pona madesu okeda moko nani na fufu biloko ya beda so ezalaka kitoko kitoko makasi donc olelango pena c'est bien voilà on a ce qu'on a grillé poisson voilà apona madesu ebeli sikoyo nangi nakita yango mpo yango ezikaka na se ce genre na nzungu kwani mpo nzungu ezikaka na se makasi mpona madesu yango ekoka nango kobela bien mpenza te mingi sunda eza ebele boye na nzungu omona yango kaka esali mwa kozika na se antochange yango nzungu mpe nzungu eza sali te moye efa na mesa te wana ya sali te moye ya tire vraiment baclient eza te yango ochange nzungu ok
Oh, damn, c'est un bon. Est-ce que vous avez rapproché sur nous dans ma canne? Alors, on va se marquer la pour l'osso, mais l'osso. Ah, ok. Alors, l'osso, nous la manon, on a sima. Da fufu ne liboso po da batu baluka ngone mingi da fufu ya ngolo so square la ngosima ok So wala batungulu pona oh non ça sauce marinade pene changuna soso de za moto non a saison nango après toka pona ça na lamba soso yokaninga na yolamba dans soso ba griller puis na soupe OK Donc voilà, en tout cas, sauce marinade. Déjà mélangé na ba. La mélanger nani comme marinade. Eza ayi muscade, tangawis, na poivron, na céleri, na ndembi, na litungulu. Sauce na baksa mo litungulu po ekota va épice bien po mususu na longola yokalinga pa na ya kulamba. On a lingana baksa mo matungulu mais ça pe sauce marinade pe ça matungulu na kati. Maintenant, somba ka mo bongo na wejeto yo mo muto sala ngo. Na mo na somba ka épice. Na sala ngo na machine na mixage, bien na chauna machine et mixango après sanga ni sika moko. Après na bandi o chaka ndamu na biloko mba moko. Donc peut-être ça peut complet. OK. Eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima Mbote maman. Bien papa. Comment on est maman?
Comment on a Denise? Maman Denise. Maman Denise a vendu wapi? Na bani na Kingasani. Bana Kingasani. Tout le monde a pas à Bedachou na restaurant na ye. Et yondo salaka awa. Salaka pa na ye. Tout le monde pose kata ba poisson. Mena mingi mi pena yo musa no nini za. Musa no bina za nini awa. Kolongola ba mato kolambisi, kolamba ba fufu. Konika basani na banzu. Maintenant ba clientèle bomona ngondenge ni. Eza na bien. Impact na idéologie pena bande ko ba pena belé ko damer. Belé. Wana succès makasi. Donc ce côté mo pena nzela ba belé la kayo. Ba belé la nga poto ne mingi ba ebinga pena te. Ye ba ebi ko mingi na secteur na yo. Ande sika ba sala ka cop. Pas Bedachou. Mais de comment moi si avec ça la mosala pas moi na mobali. Pour cop vraiment mingi za rami to beza pona pas na bino ba mama. Lelo to moni bongo ndeka jeka ezo kenda na ona Congo moi na mobali azo sala entreprise na ye puis moi na moi si ayepe ozo mona ngoma lushte. Bozana na bino bien? Tozana na biso bien. Koto moi mike pe a libéré normal azaka gentil azaka gentil makasi siko nyoso linga olia nyoso nalia kala ngai siko linga mingi olia ni nalia ndunda na mbisi na dendo babilo ka misa tola tu fuba pe nalia kala ngai siko ndenge olia bongo bakokata yo mbongo na fin du mois to ezana ndenge ozosala na journée bakokata ngai te ndenge na asala ndenge ozosala osisaka après pa heure nini po yakanga ti 22h nga à partir ba 16h nazongi na ndako 16h ozongi no palais mama na biso abala ngai na bala te ozana nu pa ba parents ata petit pena na yete bayaka na bango ka bayaka na bango mo lingano te mais Alifanta za déjà azali Alifanta za déjà donc ka neka système à Congo papa zo lukana nu mama pa zo lukana nu apa ko ya ko bala yo bongo ta OK merci beaucoup maintenant ba garçon oyo ba mona musala oza musala soni concerne yo ko pesa bango ba pa na bandako bazola no na minute musala oyo eza na musala malamu osala oluka mambo oza mambongo oma pe batamusu ba paro azana ngote osungi bango opesi bango baluki bolie kana mwa musala oyo sala oyo yango pese pe mbongo ko futa ndaku so pe bana batanga ko futa pe bana minerval eleki nango pe OK te mo da posto de jebeli nango posto de belu tamo bera pe ala mafuta ko kimo pe na loboko gangi pe mama na kufia ezala nango bongo ezali Voilà un planning la bête à chaud. Oui, c'est légumes verts. Légumes verts. OK. Afani. Zoa, pesa ya no. Kuna de sombe. On a ma décision est-ce que côté na nzungu yo échanger mbala moko pe na couleur. Yango beba ndaoze la vraiment patienter trop. Na posa 500. Oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa. Voilà, ah, ça, bozomon eza à l'époque bana obenga bongo ba biloko ngo eza ka ba ya Jean mais lelo ekoma ba mikongo ndenga be da shalo bina biso eza mikongo ya soso et puis tozomona ba poso ngulu eza na impact na idéologie na kisasa ba dia ngona kwanga ba dia ngona loso ba dia ngona lipa kilinga ngo zo donc eza impact vraiment de ndo kutu ya koloba kutu te donc tu es bien déjà partout. Poso, awa donc les fois. Vous allez pas nous ça on s'arrête à côté. C'est un beau thé maman. Un beau thé papa. Tout le monde vient maman et kosomba malewa pas ya mwana mobali. Impact ni nazala na mpena côté. Eh oleki na o tika ya kanga masolo koto. Taka deuxième someli ba fondo na butu na batongo tongo des abwe j'ai des fungwani. Na ke pale kilanga ya bilone bela 8h. Na le mo fufu na mo Thomson na mo dende na taka esala bien bien koto ma kanga masolo fin ça vraiment masolo j'étais. Donc ya kosomba na cadre de relation, to na cadre pe ya goût. Oh, alamba kitoko makasi. Taka la mukila banzala la ngai. Na epale kila na kweta alamba kitoko. Aleki baba sebe na olambe. Alamba kitoko makasi. En tout cas l'équipe ya baba. Alambe lo ponda madesi. Alambe surtout mbinjo. Surtout nga mina ka surtout nga amina ka soka mayebo. Soka lambe lo mayebo en tout cas l'équipe na baba sina olamba. Sala melo bena mayebo. Alambi mayebo akalingi soso so pa tsaka ben ingrédient na kati. Moi fufu na e. Aleki ba sebe na olamba. Alamba kitoko makasi. Il y a aussi des jeunes qui balé kaka ba tamusu ba minimisa pe ba mona kino elenge mobala osa mo biloka boye et concernant ko pesa tena ba. Oh eza copine ya sala ka o. Ole da simba macheti abando botola na nzela osa copine na ye. Yango ze bomba ye e sale po zala. Oh. Copine ya sala. To ba koto pe na beda shu akanga. Da koto pe ma beda shu ndeza boyeko akanga masolo koto. Da koto eza pe na ba tutu ya wenza oka bayaka. Oh bayaka ka awa. Na bana oka sans fil boye biso soka a. Ba boba wana tu. Oh quartier boba biso to liaka a. To liaka a. OK. Merci beaucoup Bobino moni témoignage ya capote mère. Aoti ko pesa pona beda shu moni aye. Amelaki ba bofort na ye aki moi so meli ba bofono e ka liboningai adama so meli na buto bika na banzande na zabwe ndina lenda ba kema ba bière boy na 8h 7h na leda mali wa bedashu da 8h 7h déjà koto za e beli da carré taka ko mom ta bedashu moi te ka kanga masolo. Merci beaucoup Steve juste après merci. Voilà, Abeda Chune, tout le monde déjà moi qui client ba dîner la bango et tout opter sur quoi format na ba motune pour appeler malade. Abeda Chou ni vraiment etinda yo o banda ko sala bongo malewa. Malewa iloko etinda ngeza kaka ba vike tuzaki nango mbongo ezaki penza te na ndako. Quand tu es na maman banene ko voyager toyaki na bambongo mingi te mpona esunga ngai mpona ya mwa makambo na ngai ya classe na bilo mosusu wana bandai na ngai kotumbaka dendo nadukaki kaka na senge na coin awa nakomi nango tumba dendo mwa malembe ntongo biso toanda ovanda na njili kozonga njili kuna ezalaki mwa mpasi na quartier 13. Ok. Kozonga kuna koke 13 ezalaki mwa mpasi mpo batransport wana prince wasoko mwa basalaka wana te yango na bandai kovanda na awa epa mama leki na biso epa mama leki kolia ezalaki nango bien te ezalaki moso na ye nanga kope kotumba dendo nasali mpe mwa fufu na nga ka ana kwe mpo nayeba kolambaka na ndako na biso ka ozalaki na mama ya biso anda kolakisanga kaka mona ye so bima salelanga boye salelanga boye ata vanda na explica koka yango ntango nakome ya mpe emona kreye mwelo na nga olia mpo bakwanga wana na bayaki yango nayoki mwelo na nga na lie ti poko wana mwa bato ya moto bakomoya mpo bandi osomba badendo babi te biso bakwanga oyo esa biso mpe bien te so olambi fulamba mwa ebele olongolela biso ti maleme mpe nakomi osombi mwa nzunga monene nakomi mpe nalambeli bao mpe fufu bato mosusu mpe bakombo kosinterese nango maleme mpe nakomi osombi banzungu na banzo tya mwa pondu lobi na ye mpe matembele na bandaka bongo
ti wana zaka na 5e des humanités de na bandaki yango après na okenda na classe na tikeli mo baleki na ngamo a quartier batira lo tekela nganga ki classe kaka malembe bongo ti na okoma na 6e na yo présenter na zwa kité tout al bosso na oteka peka malewa tout an balé sous na présenter ndé na yo zwa kana musala malewa to na 6 classe après na okota formation na INPP ya cuisine nasala 5 mois na INPP wana mbongo kaka ya malewa kaka kopi no sala kana kopi na ngo kaka na koti 5 mois formation 5 mois na INPP na sali cuisine na 6 na bakisi na sali restauration na sali pe na pâtisserie yana boy ata na fête boy to travailler ka to ana équipe na biso au service secrétaire ezali to ana ba protocole ba service na fête na ba conférence to lamba tout ça là va misala presque au gâteau à mariage biso mum tout ça là na ba collègue na misu to 600 na bango to kuta na to sangani to travailler na biso opinion so ya voilà ndenge utiko bakina obandaka na vraiment côté kabongo dendo ba dendo tono mais batu musu ba vana ndako ba okamwa pona nini te apunaka kina osala ta mécanique akayemba mona restaurant na mona c'est que ça avait déjà mission na yo et mona cuisine déjà kaka musala na nga penza po nga côté ya liboko penza ata jour ya jury na nga to na 600 na INPP ba ipsa nga na sa poulet mayo ya pomme de terre to trake belé to travailler poulet mayo mais poulet mayo na nga ebima goût différent na batinyoso na madame na biso akipa ba soso te malme ka soso na nga yo ka se bindeni ta féliciter nga ba so ipsa nga cuisine ya do na nga mo pe na mona ngo vraiment eza do na nga ya olamba atelo ko ande mi so na simba on a lambi bu ebunga kaka ora bate na baze kasi o eza do na ngai na ke na on liboso po nga buto na kibo mwana ndo kanisa muna sana biochimie France munga mais tant na yo kola boye makambo changer na bimi kota kolamba ko molamba pe biloko ba se plana ngo ti na bité na concentrer ka musana nga cuisine donc teke tolo ba yango etangi so ezusi diplôme yango pe kena formation na INPP kana mbongo kaka ya kopo oyo mbongo kaka uteka awa kaka donc mbongo point voilà azoteka pe azoteka na tana pe toujours solola donc yango esala pena ke o basé siko na makambo pena lelo nde tomoni mesa pe plein ba client pe ba ya pe belé do banana pe na tono na banaka na tono ka epamba kaka na tu baka dendo na mo kwanga kaka ti malembe na munga kumata mke ti nde na yo koma boy maintenant engagé pe batu baza pe engagé bango to travailler na batu pe ba ya ko sala bayaka koyekola musala to baza pe na ba travailleur na yo ba travailleur na nga bazali na ba travailleur mibale nde to sala na bango mais batu musu pe o ba nga ba yo yekola bayaka na bango mususu mona o te mikolo inaza kusana yekolo lambelo ko boy akoya ina ta moi une semaine pe to travailler ne to mo sa ne ti a message lo kongo bien apo ke ina ko forma pe o moni kaza pusa yeba mo ko lamba yeba biloko mingi ayaka na epona sala ba poulet mayo biloko voye belé ba cuisine o ate ba mindele to salaka donc tout le monde, ceux qui montent à Sali, peut-être mariage, fête d'anniversaire, baptême, à quoi il y a à louer ok pour Sali systématique. À louer on a tout ça la nyonso tout ça là. Toi puis na bâti na biso to louisa pe ba chauffandise, toi puis na bassiette. Ba sana mbele ça to louisa ka ba fourchette ba luto Sali. Tout le monde qui na to travailler to lambi nyonso et senga. Tout ça là va musa mo ki to ko cuisine mo professionnel pour ba image musu to ça na on a ba téléphone et biso ba téléphone nga e ucho beba to filmer pe ça on to lamba on a service mo complet tout aba na INPP to ratarate biso bana ma Monique to za likolo toujours na moro ba forma biso bien. OK, merci bien Abed Achour. Comment na vrai ça vraiment nani comment na vrai ça Kenda Mundende Shadrach. Comment Abed Achour et pesa maka tant na bana oteka ngo sika tant na no lamba ba fufu nde na expliquer wana tant ba comment c'est ngo lamba so mo fufu mpandi to liaka tant bando ya na mo na ndo pesa ba mpe ofele na sali mo fufu kaka ya sombi de no na kabele fufu si wa sera na Abed Achour pour régner on pesa ba to ba mituka ba ida wana de maman ba jeune ya moto a na mo ba jeune garçon 49 ba
c'est que posa be da chuna biso ndo sunga biso boy na mafufu po awa eloko lezaki ezala te ka kwanga no mte sauva biso mais ndo tepso na fufu sunga biso oza be da chuna biso ne ba mo be ngaka be da chu si comment pende yango ya kotikala e comment ka be da chu donc na lo ba vraiment ngazo kene na 18 boula fufu na sachet parce que na kutani vraiment na be da chou et voilà bo tumenga auti ko pesa bongo explication nenga bandela cop na ye et puis na nenga zo continuer yango be da chou to ba pena cop et puis so avantage belé hein pesa nga ba avantage belé ya mte souvent je sanga pe diplôme ko tsanga na mbongo Minerva les aka ko futa moi passe mingi mais nanza nango na ko futa Minerva na facilité nanza nango na suis brevet na yen pepe misatu mobile pe e fongoli nga mo opportunité mambo ebele ya musala nanga ona ngo négligent ngote maintenant ba chaîne o bazaka batemi na ko bazobetaka masolo oye kuna kutuboye place akoye ko la musala pa beda chou aya na ye awa ko pesa bango nene conseil no ko pesa bango just ya ka voilà moi ça n'a pas boule moi que dame ce que nous tekele bon peu quand même on a 1000 francs dans plan petit mou qui a payé plan à 1000 francs ah Congo akeda me plan ya beda shuba jano bazara ba telematema ba point intimement ko beta masolo et est-ce que moi ezate obenga bango pe pour que l'accès européen ne balambaka ah ngana problème te o nyo sola pour ça oye ba olamba ko azana équipe na biso te service que te o moni ga okuka ata volonté aye to bando travailler na biso maintenant ils ont payé à refuta te a refuta na été na chana mi ko futa te aye baneka musala kaka donc non kaka donc nzamba pesuka mutema mawa utino ko lo mobo gratos ba kaka bango kaka soko aye ko bela musala esimbi to aye ko na bien que o akomo travailler ni bien na volonté ata pesuki moyen za ki makoke zali moi ba client ba ko mebele akoya tika ile pa to mo travailler na biso na ye pe moi ko monsieur muna ata na restaurant mninga mo ba benga oko za pe na zuna ngai na tindele kuna soit nga mo pe na kei ko nga mo pe so restaurant te bien muna ni ke nene boy o singna sala na ko ke na po sala zaka vi ke ba ba nini zate moi ba mutu mo ko brancher nga zate so mo restaurant pena makasi zate za pena poso sala pena isika mo e bien ba ville wana isika mo va e bien mais mutu singa zate aba mbongo ekotaka mingi ke ko pona oke na ba niveau likolo wana et pesa nga pe ma on azala tideo ne isika o. Ok, merci. Maintenant, place aux alliés, pas na bino moko bien au loa. Et na fouté là. Donc, ah, bino fouté. Maison quand na loa na fouté là. Donc, si na kati kuna sika tu bavanda ka. Na kati kuna place tu baliaka. Ah, donc le quoi tout ça pena air moko na to komi milité yango moni ba client pena na ba ye pena mingi te. Ah, ok, merci beaucoup Abeda Chou. Et maintenant, ceux qui ont limité si ba bangba zo na mariage, to ba fête monsieur différent, ba ko zo ndenge ni numéro contact vite fait. Numéro contact nangeza 083 11 49 620. Nous sous bezaka ya Vodacom PKR 083 et 82 24 35 620. Des numéros na Vodacom de ezala disponible surtout à 082 à 24. On est union sopa ezala nango disponible. OK, merci Abeda Chou. Maintenant le quoi zo sunga ba Kongomani ba difficulté ni ozala nango awa. Ah bah difficulté ça net yani. Ah bah difficulté là moi ebele kaka pona quartier bakuluna ko déranger nga makasi ko déranger par rapport net ko na ba ko bunda na bango mo bakuluna babunda biloko bapanzaka kimuyibi tozava na sécurité mingi te moi ba difficulté mingi côté bakuluna wana ke ba dérangeaka biso makasi koto tutunga nde na abwe na restaurant bakoya bwe briske baye baya comme ça sabotage mona bapanzi ba biloko ko perdre bambongo ke so bandeli via zéro ba nous somba su biloko ya moi biloko ni kim kiana nde epesa nga passe ko ezongisa ka moi ba biloko sima net ba chauffandise nango ezaki 5A nkolo baya ko yiba bayibe tika soka de ezopesa nga moi passe mingi nana biloko su mingi ta musala vike bakuluna koyaka kopanzanga koyibaka dans ce baye ba subi bilo ba nes ba chufandi si ba kenango na biloko nyonso na biloko na kati ba kedame ba kenda na ba pour
yango nde epesaka nga mpasi yango wana kaka. D'accord, merci. Ezate ya biso yango oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso. Non la difficulté donc bakuna bayaka bazwaka yo bachofandise na yo mona bakenda yango na biloko na kati e apart wana nini so ezali apart wana kaka kimi ezalaka te bakuna bazane so ngambo na ngambo baobunda bapolisa ngambo wana bazala mwa suseti wana bakoma oyoka na bakuna bakoya ti ngambo oyo bakoti bapandi bazwi na bachofandise bakangi basani na oyo bakenda yango na boye natekaka kimia te insécurité moke liboso ya tozongaka nsima vike kobotola koyibaka biloko yango esala bongo amoniki akosunga nga lukenge esika mwa bien na bando travailler mpona ke liboso mpona na mposa na avancer mais vu ke quartier oyo kimi eza te moyo avancer te so tosombeloka bien boti oyo bando osala omonaka baoya babebisi baoya bayibi yango kimi eza te yango amoniki akosoutenir ngai abengi nga kaka na numero na nga napesi asoutenir nga ata na esika mwa bien ata quelque part nakende na bando nango travailler. Ok, merci bien. Bandela sous numéro na yo kozala pena malamu mingi. Numéro na nga eza 082 24 35 088. Moussus eza 083 11 49 620. Ok, merci bien. Là c'était Abed Achour Kenda. Merci tout juste après. Merci. Donc voilà, neng na lobe na bisoka, neng na lobe na bino ba téléspectateurs na biso et toza vraiment awa na commune na Masina et siko wapi dans la tibino restaurant moninga mobali asala ka pena impact na idéologie na kombo ya Abed Achour. Alors moment déjà to comme déjà midi, moi bah tu sorti déjà moi mouvement quoi. Baya ape baye bamanema baya pe bakota malewa kaka ndenge ezalaka mbote chef mbote comment on est papa comment on a Alphonse papa Alphonse sala nzela oyo na sala na zela donc bana bena boulevard Lumumba wana so babike ya kotika nga bena pa Abed Achour mbangu na oyana oya bena da ma pe pa Abed Achour mwinga na lia na damu na damu maintenant ko banga ezalaka tota ke ya lambi na dame ba ko banga pena la nango te ko banga ezalaka te sa nango te maintenant ba restaurant eza ebele na Masina awa opona kaka ya Abed Achour bon vient à biso ye alambaka vraiment kitoko alambaka kitoko peza yango tosepa pe en plus aza pe ndeko na biso mobali na ndenge ayebi peza kolamba aleki mibali basi ebele balambaka mamalewa yango tosepelaka toya kolia epa Abed Achour donc soki alambi vraiment osenti mpena ke non naolia mpena loboko donc calme mpena aleki na bamomi ebele na kolamba ebele aleki bango ebele na donc soki odami awa na palais damaka te bon soki nadami awa vraiment biloko ya palais omona mwa moko na pesi mokongo natiki na nga parce que natoli koto parce que nasepelaka besoin na biloko na ye maintenant koto tonga na totongi na moto koto social bon atiaka ndeni bon côté social bapli eza bien koto ye vraiment akitisaka mwa pli na epa bato mosusu bamatisaka mais pa na ye vraiment ezalaka mwa pli na se mwa debulu wana mille fois eza nango kitoko eza kitoko kutu mwa debulu wana ebele kutu basisaka yango te ebele kutu basisaka debulu te neti yesko pa Abed Achour ya combien de boules bon nga adamaka neti 3 boules 2 boules oliaka 3 boules 2 boules soki nango wana so baplani na olinga po Abed Achour alambaka nyonso balégume bapunda madesu bamolongo eza na bapule eza siko plani mpena yalaka so olepa Abed Achour santa mpena kitoko bon neti nga na motetela nadamaka omona motetela mama Naomi ndeko na bino ye motetela Christavi ndeko na bino ye motetela omona naoya nadami loso na pondu abakisi mwa poisson bien mwa susu te naliaka biloko wana nasepana biloko wana leso na madesu mpe nadama ok merci de bapris mpena kozonga mpena koto parce que ye asungaka mpena population ya koto mpena ezalaka calme somi mpena na prix moko ya bien dame mpo osentir mpe ozolia à l'aise okoti mpe cope osentir mpena ke kitoko est ce que obeta mpe bade tour bon
tobetaka de to omona bango ba 10 heures oye après ba 15 heures pour kota parler oye lisusu pour bakisa pour $10. Ok, merci beaucoup, c'est tout juste après, merci. Voilà, chers internautes, chaîne YouTube, il y a ce podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Vous avez venu belé, il y a Kolanda vraiment, on a bien, on a bien, on a bon Elubu. Donc, Elubu d'abino na week-end nous avons présenté par Yemo votre arme de serviteur Watakin Fakat le lion de la presse congolaise, autrement dit appelé Exode 1414 na Sima Caméra Nazaki Bongo ndeko je sais mon na tiango lisa nzambe kaka na benga ka Yemo na mille souffrance et tout mata bangomba to kita bangomba ba place moi risque na ndeko je sais mon lisa nzambe. Voilà, l'autre qui était vraiment awa na commune Masina précisément na quartier Boba et Kolaksabino et comment baya ya nenge bazo komilo kela bangomo en tout cas talaki tobite to kita epa ya Abed Ashur mwana mobali oyo azolamba bongo biloko to benga bongo malewa donc restaurant et azape na bato oye engagea mais batongo loko lelo weekend ba yé vraiment mingi te parce que ne autolo ba tini bango misuba kenda ba fête ba ke kosama belé puis ROP tozali et ça vraiment air moko pena ya ni na ko baneni ni ba client vraiment RO ba ya te ba ki déjà misuba ki déjà 6 heures parce que yé biloko pena 8 heures au moins déjà ba dive fulampu déjà zo bisa milinga loko aka ba tumbi zamba na maindo me milinga zo matali kolo 8 heures déjà oui a aux allez servir au damé toko ti OK sur bata 12 heures 13 heures pe ba yaka bongo 22 heures en tout cas ça type moko à féliciter hein le moni déjà nenga tobeta liso na et pesinga pe ko tuma mawa Minerva les a quitté pour na ko futa bandeka cop neka na ba côté ka bongo na kotumba dendo na ina tono to benga bongo yaja malé mbe tina lenge le lope a komi pe boye a futi pe Minerva na ya suka ka bongo te na kozaka diplôme akena ko sa pe bongo professeur to benga bongo formation professionnelle bongo na INPP akena na UNPP asali na e donc voilà les losko avant d'ici mesa na e suka pa te ka bongo ba biloko nyonso ba lebi ko to bongo ba client nde ba ko pesa bien témoignage bana moto ko ne parle même pas azape na succès côté impact na idéologie car nangeza azape na moto moko ya ko tia loboko ya ko soutenir vraiment pour mona mwana mobali pena zolama ba fille belé ba koma mona te make up te makoli kola mesa mais tala noko nenga zo débrouiller na ye na système kaka ya ko luka kaka nako monopoliser pena ba parole te quant à moi na repesa pena ba mote belé et pas ya bato ba soutenir nga vraiment lokola mon vieux Charlie Wayingo 001 héros d'alombre ya mama koko matati mamuta kota pena Canada mon vieux Charlie Wayingo jamais bongo na bongo rebelle à kota na Canada o nani akota boy vieux Charlie Wayingo azala wana ata pena Canada na Ottawa na Montréal na Québec français na Québec anglais vieux Charlie Wayingo stati ya Canada pourquoi pas saluer les trio d'enfer donc linga pena tanga pena ba komona bongo boss Roni Malunama ainsi que Checking Malunama sans oublier donc boss aussi Yannick Malunama ainsi que mon vieux trésor lieutenant de l'homme 500 000 valises habillement en France wana moya que j'aime beaucoup il y a maman Laetitia Kanolo pourquoi pas saluer mes deux bébés chéris, l'agent Ndombele et Tristan Ndombele, papa t'aime beaucoup. Et pourquoi pas saluer mon petit que j'aime beaucoup, Kalebe Malamba, les Kancho Gobarbi Kalaming et Tiawa, Azobeta Bongo na Renaissance et Kalebe Moulamba, malgré Lingane Baba Dive Fulampong, mais Kolandate le Kolopena, Paxina de sans but aussi l'honorable Serge Mombo, Ayebi, pourquoi pas saluer Suzy Oma, et sans but aussi Maman Bibi, chez les mamans que j'aime beaucoup, et sans but aussi Mbo Petit Serpent, car les amis de Watakin 24, Nalela Binu à trop, Maman Naomi, Kalunga, Christon Vie, Binotu Nalela Binu à trop, tous à la salle ensemble jusqu'à la solution. Et vous appelez bien. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye. soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu te opesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilo